Rabi wana za idole na ngai. Solange abrisaka motema na ntongo. Wana za idole na ngai asangisinga maloba. Basouvenir eleki ebele. Ce message à Solange à l'hôpital, maman est bon. Non, le balai de Solange, c'est ça là. Na 15 ans, na Keta ya Solange. Pembeni ndio mona yawa depuis 6 heures. Au Brossette? Rien. Depuis 6 heures du matin na Zakaka. Dans salle et l'autre côté. Na lobi nonde na la muka kinde na za. Rabi wana za idole na ngai. Solange abrisaka motema na ntongo. Wana za idole na ngai asangisinga maloba. Basouvenir eleki ebele. Wana za idole na ngai. Za idole na ngai. Nazoyebalela koko expliquer te. Lobi na butu tozwaki message. Bamemi d'urgence na mama emu. Nous avons 23h presque nalala. On a 7 heures quand on a na ville. Na côté na maman na après dans des cabatournage. Nous avons qui peut connecter ba message na connexion. Nde domiti makenza mo sa dilo ndende mutalamu singa na pongi. Nde mutalamu singa na pongi mutamandi ko annoncer nga. On a continué la connexion. Nene omona qui a su jaza suscité je sais ma vie Solange je sais ma vie tout que vous dites Solange je sais ma vie bisi la robenga ngana ba ero pourquoi ndi na rappeler na iko yo kango na komi na fongoli maison si la yazinga na voiture na Willery baye batiki nga na ndako comme nalataki robe na changer toleki tomoni perlette tozuye nde tozoya donc jusque là na ondima na onte ke eza bongo. Vous avez un témoignage particulier Mindondo? Oui, naza na photo moko kaka mikolo oyo tosala na ye mosala moko. Même pas 2 semaines, 1 semaine je crois. Na tchango même na stati. Toza na ba projet moko na yé, na ngai na voyager, na mbongo moko apesanga na sombele ba biloko moko. Na zolo ba kutu dans 2 ou 3 jours na benga ye na ebisa ye yaya. Sokoza déjà prête au salara masolo. Rabi, pardon. Non, Kokate, s'il te plaît. Vous prenez, nous
pas ça. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est moi, Loua, Solange Ndéné. Ce message de Solange à l'hôpital, maman est bon. Non, le balai de Solange, c'est Simsala. Na 15h na keta ya Solange. Nakola mukana kokota na groupe ça va kundondo. Eh, Solange te. Oui, maintenant le badini. Oui, maintenant le Solange. Eh, bon la boule kebele. Témoignage de Solange Lekebele. On a ma copine. Est-ce que j'attends dans les camoua par la dangaï? Tawa fait la danga. Ça va problème parce que Solange chaque jour on dirait des mutali. Nazoleka na ami moko. Ndena yoki mutu mo azobeta lisolo, azobisa abeta lisolo ke o munde ndo akufi. Nga nazobisa mutu tozaki na bi moni bandoki bato balingaka biso ba artiste to kufaka bango wala. Alors ben bon pourquoi parce qu'il a dit que Mindono a bien Mindono azobela te azana en bonne santé kokoyoka ki akufi pa ya mutu et puis ngape nazwaki appel te na monya oka eza fausse information. De la vie bateau après ça information na bandoki. Quand on a avancé, dès la moni moi na maman top dada na moto. Même si on tombe bloqué alors lui dit que il y a Solange akufi. Donc par là on a ko confirmer sangango donc moninga mo pe na salle fort pour que na koma mais salle vraiment passe makasi. C'est bon, tu as la Mondori Kalaté pour la Solange et ça m'a passé. Mais que tu as au moins tant sur le programme l'année pour le Bagnos. Un problème, tu sais. Merci. Merci beaucoup. Du matin, aye kotalanga, tozali na kope monaye. Tango na bimi to sololi, na tiki ya kende pona zonga na pongi. 2 minutes après na moni a zongi. Ah, aisika mais yo frère ndako neni mutu na kufi. Moi je me dis Moutounanga parce que moi je suis non loin d'ici. Moutounanga nani? Où il y a Solange Akoufi. Donc na même minute na zaina kilote na tche pantalon na t-shirt ou kutu ezaya matanga ya mundweri ya onde na mona kiango pembeni ndio mona yawa depuis 6 heures. Au Bruxelles? Rien. Depuis 6 heures du matin na zakaka. Dans salle et l'autre côté. Na lobi nonde na la muka kinde naza. Nane loko na salite. Quelques mois quand tu es là, Mondori, les lotos les Solange. Il y a Solange azaka protocole, il y a azaka chargé protocole na matanga nyonso. Vraiment c'est triste. So Nathalie ngala banda obenga e mwasi mobali. Parce que yaza ko telemisa même biso mibali. Okaya lolo olali mais tout qui nous tout ça la boité. Donc tu vois azo pousser on a ko luka réussite à likambo. Malheureusement les comités tournent. Zamba pesa makasi tozong sela epango. Il faut azala akuf akende sika keiso ba monaka alo ba oya sala ki pona baningo bakenda lelo pe biso to kobunda to sala ngo pona ye. Merci.
Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Cholicia Sampi. En tout cas, quand vous avez à mode matanga toujours, toujours comprendre pourquoi artiste, comédien, kufa trop boé. Olé bon na sukiwana, olé na ke musika na sukiwana, mais to profiter qui tout ça quelques interviews na artiste bazala qui présente, de tomoni Aïda Tobito mikana nous abete absolument lui solo. Qu'est-ce qui s'est passé parce que quand la mine tete ocho kufa la vie mundweri, lelo to la muki mindondo akufi. En tout cas ni nyango ezoleka na ba comédien. Bonjour Aïda. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Aïda Tocho toyo kuto awa na matanga ya mindondo akufi. Est-ce que vous pouvez expliquer biso akufi ya banda ko bela ou bezaini? Bon, nga pe na eba kité ba benga ngai, mais selon batunde ba lobby eza que sali crise, ba mi bena mama emo nde akufi. Donc juste là où toyebi yango wana. Na ebité ceux qui bande ko bela ou pas parce que tozaki na matanga papa mundweri. Donc, Azar, maman, mon corps, je sais pas quoi dur. Nazo a chance sur jouer n'a été. Mais Azar, soit Azar, on attend, on sentir que maman Mindondo Azali. Après, ça, Azar, la na amour, surtout. Mais Lelo, à Tikibiso, tu éviter vraiment pas cinémité, ma. Au bon, ça, icône, n'imbo cannabiso, c'est pas facile, vraiment. Et puis, c'est pas si mingi. Tu apprenais qu'à on n'est pas reçu sangouane ça qu'on dit. Oui, Nazar, la prière, c'est qu'on a retraite. Na fait un téléphone, na tongo. Et quand on est total, un message, Chamondo a commis, pas Mindondo, na supporta quitté, na meki ko benga, et bah confirmant que maman a coufi. Donc, si passe, donc, na zabo na suko même pas, na la tika kailamba, ni na longue bananda moto tina a pour vraiment que mon artiste va les libérer, c'est que et si passe, vraiment, il n'a évité. Habité son akolo bani pour na liwa o comme il biso ya prise que boy tu nga te comprendre ce kabela qui mais abilité à salifier vrai lobby na butu ba mimi na tongo na mama emo a kufi donc tu habiter. D'accord, merci beaucoup Aïda, merci de vous comprendre que pas ça parmi bango est touché vraiment. Tout le monde et le retour comprendre tes anabate, te belé basala kaba baba makamona bango, mais on sentir vraiment que l'artiste va se couper tous les pourquoi tous là qui on a cleboa.com et ça qui sur place et sur ba image donc